Il est facile de demander à Dieu des choses, mais cependant, ça devient un exercice compliqué de lui dire merci une fois nous avons les choses que nous lui avions demandées. Et nous sommes ces cœurs-là qui viennent témoigner leur reconnaissance devant leur Créateur. Merci Jésus. Napusani liboso na yo, nalingi nasopela yo, Yesu nanga. Soldat militaire de la Congolais. Abelaki makolo za kutungisa ye soki nini yango akoyaka ntango bazaki bagene bakoyaka soki na bagymnastique azaki touche na lokolo oyo abanda kokwate ekosampire natamboli ne ba hôpital nyonso toke 50 toke partout emumeli saki esampire ane oyo banda janvier tozokota hôpital tozobimba tokende tomata ezosimba te okomodevo wenye okushika bwadete matanga eza na pompage epane batie matanga na bana na mama baza kuna awa moyen eza te moyen okende na sale mpe tala kaka yango nde tolobaki tokotala biso nyonso kaka na 50 na morgue vendredi samedi tokommunike tokobenga bato nyonso moyen okende okende ezalaki kokala na situation ezali akufi na 68 ans akufi na 68 ans azalaki na militaire na base soki logistique me baye kolongela place akomaki inapte moyen asala lisusu ezalaki te yango batikaki tobandi kobundana eswani tala makambo ya basoda ndenge ezalaka makambo ewumelaka Merci maman. Merci maman. Si c'est la seule personne de la famille que vous pouvez tenir, tozalaka 12. Et on a quitté ça pour aller oui, nga nalandi ye. dans la ville de Kinshasa, mosusu azali awa
Chitenge wala ndisikonga na sima tutikali ngai na chitenge si abotikali ndimi bali tutikali mibale tozaka 12 me bamusunyoso bakenda tutikali na biso misatu sikoyo kola yaka tutika siko biso mibale biso bande go tikali bamusuke bazalia bazawa wapi avec une arrière de chiche, avec une arrière de chiche. La cuisine ah, 22 ans. Tete, ba bébé de ba koko. Ebutu mama na baba yebiso dini, baba popoto baba yamba wa mama bolingo. Na ebite na yebiso dini. Na ebite. Yo bani na mobilisa na yebisa yo mama pona bolambo bolingo na yo affaire bato. Mama na merci. Merci à ma Olivier Nangai. De mon Nangai qui. De mon Nangai qui. De mon Nangai. Ma Olivier Nangai, merci. Papa, 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 Passez à Mawa, passez à Bodingo. Ça va. Bonjour maman. Bonjour maman, papa. Comment là? Comment est maman Capi Rose et les maman Chala. Ok. Les maman Chala moi na maman Rose. Tu es à Wapanabino, maman c'est là dans Europe. Tu es à Panabino ko accompagner équipe ya maman Livlembe Kabila ou ko Talabino na tango ya passe message nous en haut pour na acte ya généreux sous maman Livre sali pour. On appelle ça maman Livlembe merci makazi za mapambola bakisi bambule belé. Musala samboko et kende liboso. Ado sala makambo ebele na bato za mapambola ye. Ça m'a passé mikolo ebele. Apambola pas tombola ya ça ka vivant. Merci maman Olive Lempe na pesa merci papa président na pesa papa Joseph Kabila papa ça m'a parlé papa makasi pouvoir na esilaté za mapambola bango na pesa merci mingi pour conseiller biso na biloko ebele pour na kiteke moto ko pesa biso to fele na biso na biso akolo la papa na biso to bugise to za pena moto ko songa biteme papa Kabila Joseph merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Kombo. Kombo na Abi Pendo Thérèse. Pendo Thérèse Ozana n'est pas maman chala moi. Ngai nazali leki na ye propre. Oui.
nazopesa merci message na yo eza nini mpona mama Olive Lembe Kabila mpona acte ya motema malamu asali na koasiste bino na moma ya pasi? naza na esengo makasi mpo banda tozwi matanga totikali komona geste aboye te. Mama avandi na ndako biso toza kasi masima na ye me toyo komona mama Olive abimeli biso na makoki nyonso etunga biso matanga ti suka topesi merci. Toza kasi na ye totika ye te ye pa kotika biso te. Nzamba pambola ye amatisa ye koleka aza mama bana ebele donc soko azosala ba geste aboye na Congo na biso tokotika ye te. Merci. Merci beaucoup maman, merci de au monde continue. En direct, il y a résidence, il y a chanteuse Mounene Amboura na biso, Mama Chalamwana, biso na bino tolandi, to moni neni na utiko kwela likambo ya mutuya ya Mounene ya pasi ko perdre bongo grand frère na ye, ba botama 12 batikala ki misatu et na misatu wana grand frère na parti basi bongo tika biso. Biso nstoyebi ke na maramba boye tozara obe na mama moko na mboka na biso oyo azara na motema wana ya kokompatir na bapasi ya bandeko na ye. Mama Olive Lembe Kabila a sa descente à travers chargé à communication na ye mama Angèle Kanam to kitaki awa sur place pona koya ko consoler mama Chalamwana par rapport ya likama kutani nango. En tout cas moi je peux que remercier Mama Olive Lembe Kabila pour la action pour la continuer au sala. Comme elle-même elle nous a dit que motema na ye eza toujours nengezaki depuis kala comme on a action à boye peu importe onyo so bat bagoloba mais Mama Olive Lembe continue toujours à faire action ya malamu net na tango ya pasi boko mona chanteuse munene mboka na biso wa match na mwana asepelisa biso kokwela likama ya boye komona Mama Olive Lembe ya kotala ye en tout cas et ko sala rare sengo na biso. Merci beaucoup na bandeko tu botali elema oyo. Merci na de au monde pour la prise de vie et montage to sinon pour na biso to monani prochainement. Bye. Merci pour nous vraiment en tout cas mawana yo bolingo na yo maman ngai merci. Merci beaucoup maman, merci pour tout. Zamba Baxilo misusu likolo ya misusu ya mingi likolo ya mingi bozana ya. Merci beaucoup maman. Merci maman wa na biso merci. Merci. Bon. Si. Bon, d'accord. Merci. Merci beaucoup, merci. Nzamba pambola ma Olive. La consolation, vous avez consolé. Il y a une ambition à temps, il y a pas si. Nzamba batela. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nelly Lupito. Je suis styliste, mannequin, modèle et je suis passionnée de mode. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ma chaîne qui est Nelly Lupito, où je vous propose plusieurs vidéos où je vous conseille avec mes modèles, des fois avec d'autres personnes que je prends pour modèle pour vous montrer quelles sont les choses qui conviennent à chaque morphologie et comment jouer avec plusieurs pièces à la fois. Dans ces mondes, savoir s'habiller, c'est très important. C'est une chose à ne pas négliger car cela peut nous ouvrir des portes, tout comme ça peut nous fermer des portes. Alors, je t'invite à venir sur ma chaîne qui est Nelly Lupito et surtout à t'abonner. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo et découvrir quelle est l'idée qu'on va donner dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Mama Olive wetu mabana wangu Zabi akubeleshe abunyi Mama Olive wetu mama Zambi wa bainana kutosuka tasa ya loso mama nangai mama malamu mama Olive nangai mama nangai Zambi nangai bado ni mafuta mama Baba ni masawa. Baba ni baba. Baba ni baba. Mama ni baba. Mama ni baba. Kutu hapo. Baba ni baba. Baba ni baba. Mama ni baba. Merci moi bana wa. Merci moi bana wa. Merci.
Merci maman. Zambia kubeneshe. Zambia kubeneshe. Kiodi ni makayabu. Kiodi ni makayabu. Kiodi ni makayabu baba. Baba somo to yibingai. Balo ba jiga. Mwana mo yibangai. Bala sima yibanga makayabu. Na mwana mo to yibangai. Merci maman wa. Zambia kubeneshe. Zambia kubeneshe. Zambia kubeneshe. Kama ulipo wani. Munga shimwempe. Munga shimwempe wako. Mama ni mama. Mama ni mama. Baraka baba baba shalom bundu. Kama ulivu waje. Jinsi vile waze. Yabo simbelanga yawe, yabo simbelanga. Kadre. Bobo kama nikufutua kwa kila sasa nisikiliza wapi wewe maulivu wanye. Mama dit dangaye samba pelu abakisoni bolia misusu efele apeso efele. Merci maman. Na kulata na kuchanger. Na wasali abata bene amafuta. Merci. Carton ya filet de poisson, 10 cartons ya poulet, 10 bidons d'huile. Bonne année, bandeko, bonne année, kwa kutala. Bonne année. Merci maman. Bandeko, bonne année. Na kupete. Oh, nakati petit baka. Ezali passé. Maman, on dit maman nangai, elle nous a battu sur la ligne. Maman, Kabila Zonga, tu vas te lâcher dans le bateau. Kabila Zonga, Papa Ablo. Vous allez au bout de chamo top. Ça, c'est le contrôle de l'eau qu'on a l'autre mama ya mama Boboto, mwana Nzambe, mama Maria, mama na Yesu.
Elisabeth. Bonjour. Mbote Mama Chalamwana. Oui, mbote papa. To monio awa esengo makasi. Nini komeli mama? Papa nangai nazalaki inquiète na bi bande ko feti yo na koleka ndenge nini? Na kosala ndenge nini? Na ngulupa ya bakoko bazana sima na ngai. Menzamba la kate. Mama Olive na yebite bandeko. Na yebite. Na pesi merci. Ya mingi wa sali. Vraiment Mama Olive na ngai merci. Merci Mama na ngai. Vraiment bongisi bonne année na biso. Webite ni nango sali mokolo alelo. Tozaki na mawa to lukata mwa bido ya mafuta ata mwa karton ya mpida sombi kutu karton moko ezande kuna. Tobo na boy mama na ngai vraiment sali ya minene pona ngai ezambala liboso te mama na ngai merci nzamba bakiselo mususu likolo ya misusu na misusu ya misusu merci beaucoup mama mais nayibi ke na moment oyo tozali un tout petit peu triste pona likame elaki papa asalaki accident ngana ngena mi boma na binzambe na ngai ya mabe ya te mais na bana na nzambe tokoko banga te parce que nzambe azali Nzambe atikaka bana yete papa est sorti sain sauve. En tout cas na pesi merci mingi na Nzambe. Merci mingi pona ye esika azali a se reposer ti ya ko bandela mouvement toza ko zelaye. Mais en tout cas na pesi merci. Merci maman Olive na biso maman Boboto. Ole saka mboka mobimba. Soki yote na ebite soki lelo bato baza ko lia mpioji to baza ko lia soso to baza ko lia makayabu to mipanzi to nyama to nini. Parce que pasi weza na kati ya mboko iza ya kosakana te mama. Pasi okozwa epai wapi. Mama nanga merci. Nzamba peso ya mingi. Merci mwasi kitoko. Mama Asifa, mama Laura. Merci mama nangai. Merci mwana mama Léonie nangai. Merci. Merci pour tout mama. Merci pour nos nyoso zo sala pona batu na yo. Na pesio merci bandekwe. Di super wax na kubanda na wo wapi na kutonga wo wapi na kubandela wapi na kusuka wapi. Mena kulata mususu ya kulia na kusala tida bakizoba zoba mama nanga merci merci bisous bonne année bonne fête papa Raïs Nabiso merci toza simana yo papa Raïs Nabiso vraiment nous prions beaucoup pour nayo mais au sala ki biso passe tant to ka sangwa mabe Dieu merci vraiment en tout cas nzamba zali ayoki biso marozali en tout cas la vie continue longue vie na souhaito ya mingi vraiment okoko maonu no simbati nzete. Merci beaucoup. Mama Chalamwana, tant aux Olobana, au lobby kambi ya biloko kolia et comme il passe na Gishasa. Oui. Analyse nous aussi na mixo parce que pour le moment nemo lobby a socio pour mona na passe impio de comme il passe na Gishasa. Papa passe za kokolia wapi? Kende na zando kuta socio moko ba diviser par 4. Baza ko teka ya bitendi na bitendi. Likabo bakomi ko kata ya ndamu soko jingo sompe deux morceaux uko bwa katana na matembele papa c'est dur c'est très dur passe ezama kasi ya kusakana te bokita na cité tina pepsoda oyo bakokamwe lobo 100 francs tina tomate oyo bazo toka na lutu ya mukeo ya tocha café wana batoki batekeli o 200 francs il y a 500 francs ainsi de suite papa nanga passe ezaya kusakana te gombe o kurenza o katana te. Et comme j'ai de lumière, maïeza au katanate, maïeza au katania 4 jours, 5 jours. Des fois, tu comme quand tu as na fleuve, bande quoi, tu vois bien ça na baou basa au Kambabiso actuellement, ba quoi au kota là-bas bongisa, sinon ça ne va pas. Nalela.